ezokende bien te parce que ba invité tant au bandara makamba papa Wemba ti début ya liwana eti tozokende ba 5e anniversaire eza ba mission msu ba yaka na bango te ozo comprendre et puis to benga bango te to pe na tina na bango te date ya papa Wemba eza historique o ayebi partout net hier lobby ba kosala messe partout ba mboka na bepai mais awa ba mission congolais ba to ignorance ba tout mabe. Mais maman, papa soit azate na ndako ekomaka toujours boulou yeke. Maman ko supporter te ba charge ba ngambe ya mibali. Donc au moni lelo leader soit akufi akenda na orchestre na lukuta mabe. Toko lo ba midi à 14h te boyebi yango. Donc moni makamba papa Wemba kabanda akufa. Si lelo remplacer azate. Mutakotele mena azate a pas gouvernement ya mboka oyo. Na koyebisa o miseni na ngwa akufa orchestre zo registré. Koyebisa nga nakoba na empire bakuba pepe kale akufa empire ezawap tokoba na pauvre Dido Yongo etumbalangwaka ezawap tokoba na métier système madilu système ezawap tokoya peut-être ça na biso Marie Misam yo mona orchestre ne registraka papa na biso Africa Festa Nico do bazawap Nico Kasanda orchestre ne zawap toke na tabulei do orchestre ne zawap voilà biso tolinga to sala intérim te remplace ça. Oya papa Wemba nga ko bima mais tout le monde baza ba fidélité. Ba le koso ya ki leader. Ya ngomoni remplacer papa Wemba azana mte. Mais na ndenga systématique remplacer papa Wemba za Jibem Piana. Kofi Olomide soye matanga o eza le roi do chola moyi. Kofi Olomide affronta moyi tina sama belé. Papa ne bilamba papa Wemba kufa yake tongsango na Chine. Et pas madoki toko ebime dongi tala ba image tala image Kofi Olomide asalela papa Wemba eza ko chola tala posa na yete aoya na yepete poso ayete ko finga yete ko gazer aoya te place aza ebite aoya na yete aoya te parce que ennemi juré na ye wana kufa oya ko insister na 5e anniversaire. Pourquoi? Première aux acquittés, deuxième aux acquittés, troisième, quatrième, cinquième. Et à ma bé, on les a banya fanya erreur, moya grave, aroya pété, pour toi on a posé na été. Pour makamba papa mbetali kaka biso, oya biso ya idéologie ya molokai. Bon, eza bo passe soto bito limbisa ye, mutozo tanga kombo wana fo bala musamoyi asenge pardon. Pour ba message etikalaka, OK? Donc voilà, toko limbisa ngolo wa lipa au pire. Non, ils peut-être à tout un agité ou à béton libakuta kweli mutubi à salaire accident. Voilà ma consigne à mon way ennemi juré na ye eza mutu yo tanga wana. To akuna besoin na yepete. So yaza libanga tos de la kufara te seko na seko. Mais oui, makamba papa on beza interdiction pour na Kofi Olomide akoyate. Ayebi na lobela yango fara fa. On se comprend. Pour aza ennemi juré quelque chose va se faire na liwa papa. Oui, to boité. Attends, on va interpréter papa mais comme papa Wemba. Il faut senga nzambe pardon pour la musimo way ayokele mao. Quand de l'occasion de rien. Première édition, deuxième, troisième, quatrième, oyete cinquième. À toi la postanet ayakuta tana meste. Ata sangwa za boboto. Mais attends la elonga opesa communion soko kuli opesa soko kula to wana droit ya communauté. Ndebe to wana posta na epete aya pete. Muke Jibem Piana. Redia Miss Banyafanya. Ouais, rançon aya nete depuis to kunda vie. Donc ezaka ba flatterie mo ya mokili eza vie. Mais un jour bango be okwela likam o papa mbakwela nango eza concurrence eza ba rappel na osala bango. Donc voilà quoi. Voilà comme charge à gouvernement congolais. Oui, tout le monde a 3 jours, il n'y a pas Wemba na palais du peuple. Oui, Togobo yango te toko kane la Kofi Olomide te mais aza ennemi juré ya papa Wemba son vivant na go la Sabino ba céder papa Wemba loba pona ye. Tobo ite baze belé kaka yete. On se comprend. Moi na logo ya redi ya Miss pire petit un peu beaucoup de l'accès na miso aya gane makaba papa Wemba te ce Togobo de la bato pourquoi? On se comprend ba fali baza mo ba innocent baza en clan vivre te ce ba oya vie ba ya kate pourquoi ba ya kate eza mutema mabe balemba makambo ya vie mais papa Wemba lembaki mutu te. C'est tout le monde, a foulaki tout le monde. Nous le voyons redire à Miss Kulutu Nanga Indoi, à quel monde entier pour la musique congolaise, il y a papa Wemba. Yebisanga, 5e anniversaire, faut t'endoler. Redi yaka, non? Redi te mtasala papa Wemba. Papa Wemba mtasala, redi à Miss. S'il te plaît, toi qui es dans la logique. Vous comprenez? Et ça, le problème, c'est que boy na binoto, bengi pe binoté. Oh, déjà, oh, tout le monde mokili, organisation, Nzambe moi, et l'équipe qui toko. Lobby Torozana, papa chéri, na messe, c'est tout. Pour Jibe, attirer une charge à papa Wemba.
na kolata na koyemba na makambo ebele. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Okoyoka pe ko ressentir ba voix mo bini balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table pensant avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Bonjour Balandia, Émergence One TV, Ezanga Molobi Nabino chancelier Mete Kinze dit autrement dit la petite cadette. Donc moi na moi so bolingaka mingi bolandaka. Donc Balandia mingi Émergence One TV na pesimbote na batonyo surtout bazolanda biso partout dans le monde. Donc na bi partout na kabolité na pesimbote na yemo komido takanda bimisanga lengi. Donc atangisanga mafuta ba bien muta filma Jésus. Donc na pesimbote na yo moko mido na pesimbote na Eric Kaya balobi manager moko ya tendance ya lengi na pesimbote na bino nyonso tout ba balanda Émergence One TV tozali sur Matongé toza sur le terrain na Matongé. Donc babi esika papa Wemba abanda mouvement na yesiko akolisa bana toza na Matongé toye awa pona hommage papa Wemba lelo eza 5e anniversaire na ye. Donc nazanga moko pété nazana invité spécial na ngai ye moko azali awa eza porte-parole na ya papa Wemba. Donc bonjour papa. Bonjour maman na ngai. Bonne santé. Qui mena yeso ezali. Makambo nyonso to ezokende bien. Bon ezokende bien te parce que ba invité tonto bandaka makamba papa Wemba ti début ya liwana eti tozokende ba 5e anniversaire. Eza ba mission msu ba yaka na bango te. Ozo comprendre et puis to benga bango te. To ape na tina na bango te. Date ya papa Wemba eza historique. O ayebi partout net hier lobby ba kosala messe. Ba kosala messe partout bamboka na bepai. Mais awa ba mission congolais ba to ignorance ba tout mabe. Dans lobby après c'est l'autre commune à 5e anniversaire ya papa Wemba. Impression na weza nini bana papa Wemba kufa donc makamno spela là. Mais maman papa so azate na ndako ekomaka toujours bulu yeki. Maman ko supporter te ba charge ba ngambe ya mibali. Donc omoni lelo leader so akufi akenda na orchestre na lukuta mabe. Tokolo ba midi à 14h te boyebi yango. Donc moni makamba papa Wemba kabanda akufa. Si lelo remplacer azate. Mutako tele na azate a pas gouvernement ya mboka oyo. Bon bino tellement botta impression que ceux qui musiciens à Koufi donc mouvement peignant surtout et Koufi mais non pourquoi pas bino pe boko occupé ko sala ke nenye papa Koufa qui vive la musique après écoufate et continuer kaka pourquoi pas bino ko sala ke ngo parce que papa Wemba aza mutu oyo a format bato ebele to yebi bato ba format bango lelo pe bakoma pe batu minene pe toyoka ka pe bango donc yo moko ye ba kombo na bango bongo pourquoi pas bino pe bokoya pe ko sala ke vive la musique pe écoufate et continuer matali sous na koyebisa o miseni na ngwa kufa orchestre zo registré koyebisa nga na ko bando na empire bakuba pepe kale ya kufa empire eza wapi tokoba na pauvre Dido Yongo etumbala ngwaka eza wapi tokoba na métier système madilu madi système eza wapi tokoko ya peut-être sœur na biso Marie Misam yo mona orchestre ne registraka papa na biso Africa Festa Nico do bazawa Nico Kasanda orchestre ne eza wapi toke na tabulei donc orchestre ne eza wapi voilà biso tolinga to sala intérim te remplaça oya papa Wemba nga ko bima mais tout le monde baza ba fidélité ba le koso ya ki leader
yango moni remplaçant papa Wemba aza na nte mais na ndenga systématique remplaçant papa Wemba za Jibem Piana pona bilamba na makambu tout voilà. Caroline Eleka, moi ça permet babi FIFA la musique donc ndenge kufa moyen muta remplacer FIFA la musique exacte. Papa nangai Bailo Star na lobby boye Koffi Olomide to mona ki na matanga ya papa ayaki te parce que bande ko banga bana matonge babili toge vraiment et kanela ki Koffi Olomide mais impression ezani parce que lobby pas lobby ya Rosala lobby na messe c'est quoi impression ezani. Koffi Olomide soye matanga o eza le roi chola moyi Koffi Olomide affronta moyi tina sama bele papa ne bilamba papa mba kufa yake tongsango na Chine et pas mado kitoko ebime dongi tala ba image tala image Koffi Olomide asalela papa Wemba eza ko chola tona posa na ete aoya na epete poso aye to kofinga to ko gazer aoya te place aza ebite aoya na ete aoya te parce que ennemi juré na ye wana kufa oya ko insister na 5e anniversaire. Pourquoi? Première aux acquittés, deuxième aux acquittés, troisième, quatrième, cinquième. Et à ma bé, on les a banya fany erreur, moi grave, aroya pété, pour toi on a posé na été. Pour makamba papa on betali kaka biso, oya biso ya idéologie à molokai. J'ai d'ailleurs kasanda kashmbongo babi bafana règle moi ya grave babi papa chéri, bafana moi ya erreur ya grave donc balobi Koffi Olomide bokoki kolimbisa ye tu bazolo babokoki kolimbisa Koffi azaka kandeko azandeko na ya bino malgré tout mabe ezalaka na famille nyonso tout babongisaka mowe esakei na esika keya pe malakimia que son âme repose en paix esika zala pe malakimia nzela ne peza la polele pona bino bana bolimbisa pe ba o batikali po nzela ne peza la polele bino boko limbisa Koffi te. Bon, eza bo passe soto bito limbisa ye muto zotanga kombo wana fo bala musamowe asenge pardon po ba message etikalaka OK donc voilà to ko limbisa ngolo wa lipa au pire te non ezaki peut-être à tout anagité ou abetani libakuta kweli mutu bi asali accident wana ma consigne mowe ennemi juré na ye eza mutu yo zotanga wana to akuna besoin na ye pété so yaza libanga tozela kufaka te seko na seko mais oui makamba papa mbaza interdiction pour na Koffi Olomide akoya te ayebi na lobela yango faka fa ozo comprendre pour aza ennemi juré quelque chose va se perdre na liwa papa oui to boité attends bazo interpréter papa mais ba comme papa mbate faut ba senga nzambe pardon ou ba lamusi moyi ayokele ma quand de l'occasion de rien première édition deuxième troisième quatre oyete cinquième à toi la postanet aya kuta na meste ata sango za boboto mais ata la elonga opesa communion soko kuli opesa soko kula to wana droit ya communauté ndebe to na posta na epete aya pete muke Jibem Piana redia miss banyafanya ouais ranson aya kanete depuis to kunda vie donc ezaka ba flatterie mo ya mokile eza vie mais un jour bango be okwela likam o papa mbakwela nango eza concurrence eza ba rappel na osala bango donc voilà quoi merci balobisko yo ozo kanila ka Koffi papa banda Koffi essaie déjà 5 ans na ye eza dena sa mabele mais Pierre Tomba na ye ti lelo basala ngoti ba musicien oyo kutu yo zo ko incarter bango zo lo bala bango te bango pe ko se mobiliser basala Pierre Tomba ya papa pourquoi pas bon sala ngo. Oui maman na ngai kokunda papa mbezaki otielo kwa kisasa na mapeka ekosakana kombo le roi papa Wemba te molite papa Wemba kufi mais famille ba kokite wale comme charge à gouvernement congolaise oui to mona 3 jours ya papa Wemba na palais du peuple oui to ko boya ngote to ko kanela Koffi Olomide te mais aza ennemi juré ya papa Wemba son vivant na ko la sabino ba cede papa Wemba loba pona ye to boyite baze belé karayete. Ozo comprendre moi na logo ya redi ya miss pire petit un peu beaucoup de l'accès na miss aya gane makamba papa Wemba te ce que to rebondir là pourquoi ozo comprendre ba fali baza mo ba innocent baza en clan vivre te ce que ba oya vie ba ya kate pourquoi ba ya kate eza mutema mabe ba lemba makamba vie mais papa Wemba lemba ki mutu te asali c'est tout le monde a foulaki tout le monde mutu logo ya redi ya miss kulutu na ngai ndoi akena monde entier pona musique congolaise ya papa Wemba yebisanga 5e anniversaire photo andolela redi yaka non redi te mtasala papa Wemba mtasala redi a miss s'il te plaît toke nango mana logique ozo comprendre eza lango problème te sobo boy na bino to bengi pe bino te o déjà o to moni mokili organisation nzambe mo eleki kitoko
kitoko lobby tokozala na papa chéri na messe c'est tout po jibe atika na charge ya papa Wemba na kolata na koyemba na makambo ebele. D'accord. Et bon, après, bon, mobiliser, bon, ça, l'organisation, ni pour l'anniversaire à papa. Anniversaire à papa, ils allaient à Konzamboka. Merci na Sami Badibanga. Wana zaki moko ya papa Wemba. Merci na Bakulu Tebele. Oh, bon, ça, les logos, oh, yopo. 5e édition, ils allaient bien. Pour na combo ya papa Wemba, le monument de la musique congolaise. To força guité, batunde mutu bazoya. Donc voilà, il y a un monde loko et simbi. Otuninga makamba Pierre Tombal bavie na biso Kimbuta baza mitema mabe Kimbuta en plein gouverner à sala eloko tse po papa Wemba bo wa bwaka ye à l'action na mokili boye boye ko tia Pierre Tombal bozu libanga ma ya kalamu boteli papa Wemba bientôt bazo sala banda batika ti lelo mutolo wa papa Wemba vraiment tous à respect quand même atombola drapeau à mboka na extérieur toyebi mais tu go liwa et Pierre Tombal les a combien tokoza appel na bamboko na ba poche mais toko sala ngo te gouvernement il faut et sala yango à l'époque il y a président Sonta Kabila qui ba pesa ki mbuta mbongo ba sala ngo ti soko to sani to beta sete na fati béton ayoka mawa ba sala papa mba mai loka bien soke métropole au monde vraiment oui photo na nde bando tsa na moi et aux a souté comme na kati ya Pierre naye nde bana kin ba sepeli oui à part ba Konzamboka. Parce que papa Wemba ça reconnu, papa Wemba bimisi ba tebele, abisi ba shege, abisi ba saper, abisi ba musicien et belé pe ya batu baza libanda ya mboka. Ba ko pe rosala na cadre papa Wemba nenga fula biso. Papa Wemba nenge lelo bimisi biso to monani lo na miso ya batu to ko di pour se mobiliser. Lelo to sala ta un pas o eza ya biso ke to sala papa Wemba ya biso pe yango to tindi, to sala papa Wemba Pierre Tombal. Pourquoi pe mo ba sali yango? Mais ça mutema mabe bomoni lowa so mutu akufi yo okufa to tika libanga eza mutema mabe mutu lowa papa Wemba bat bakolela te na TV po basele Pierre Tombal tala baninga bakufa mususu ba voisin so ke na cimetière papa Wemba kolela omona Congo eza très négligent mais pourquoi mitema mabe bambongo ebima bambongo ebima balia bambongo baduma bambongo na basi na bango mais bobosani mutu atombola drapeau ya RDC en extérieur partout au Japon ba États-Unis leloyo mutu alaksi biso kolata c'est papa Wemba mutu alaksi ko kata suki bien parfait soin ozala bien moi sika eloko ekotsaka mbongo ezanga te voilà eza monde ignorance mais mukona bango pe kozala. Ok, je salue la famille, la famille Lomboto, partout ici, Kabozo Landanga, et na Pessi Bino Mbote, na Bino, Mbote, na Bino, na Pessi Joël Boké, les grands frères propres, si Kozay na Turquie, donc Babit Turquie, designer, il y a solo, il y a là, tu sais, il y a Bilamé, où tu as des prix Turquie, donc bientôt, na Pessi Mbote, si Kozali, papa, message, nous, tu copies ces souka, pour na publier, bah, mokile, bah, nini, oh, tu copies sa biso, et tu as la mémoire, donc journée il y a lobby et zandenge nini message no kodi ko pesa na batu nyonso tout oh papa Wemba bimisa baza la reconnaissance. Merci à trop et le gars ba vela biso ba nyoka longo to mona ka jamais la manifestation à papa Wemba ba vie bozi to mona ka jamais la manifestation à papa Wemba to tse ba massa biso fali margaza mo d'ailleurs a uta vivre te a uta ba côté moro boye mais oui assistance ba Wemba na vie beaucoup na makambo hectel ba image ezali on se comprendre ba massa la nga faire donc boya ka promettre tout mais deuxième boye si ça raté on se comprendre eza mutema mabe bango be ko dae vous comprenez les tour à tour donc baya na bangote to na posta na bangote baya pété bakotika la pe ko yate lobby jibe puis na tokozali na messe na Saint Joseph à célébrer messe ya papa Wemba parce que mais remplacer papa Wemba c'est jibe mpiana na kolata na koyemba na idéologie na kosalisa batu na kokaba c'est jibe na ngokaba lokola jibe na mboko ko remplacer papa Wemba vous comprenez batbe bele bakabara la bangote. Oh yeah, mon logo yeti donc c'est ça. Et puis le mokili beaucoup to kutango to kotika yango. Donc ba viona ba ça vraiment ba tambola mabe. Ba ça contre succès avec beaucoup mais eza rien. Nzamba pambola bino beaucoup faté botika libanga na mokili. Oh, c'est rien. So bazo kabate c'est que bino pe bozala na bango mabe bozala na bango bien que parce que to ba viana ba 5 bambongo te. Ba viana ba tambola na ba mituka ba cher baza ba pala ba cher. Est-ce que bo ba kozanga pe mbongo donc il est le 5e anniversaire. Ah yo yebi to bo biso ba polémique ba viango. Nga na lobby yango ndeti veni.
na vie on va vie on va se belé ba kabarate ba salé belé le bisanga na oyebisa na yebi wera sana mbongo na yebi jibe za mbongo to yebi kofi za na mbongo ready to yebi epe papa Wemba abimisa ye donc ba vie baze belé bazaiko ba vie baze belé to yebi ka malgré tout ba lutumba ba kufa mais ba on ba tikala baze belé bon ba ko tu peux ko aider papa Wemba na minute au 5e anniversaire babi mutu alemba mbongo na mokili azate moi ba implice na bangwana so ba ye nango mona enveloppe ba yo pesa et c'est ça fait famille bakabagate baredaka basi na bana bango mais libanda bango bakabelaka bango ba mise congolaise bakabelaka bango mais po yazwa mbongo ne uta na poche akaba ya mwa passe to yebi ebele oyebi makamba papa Wemba na ngwa déclarer ngwa non leader moko ayata leki na RTNC pa mamilela voilà papa Wemba ngam na osala tom na ye ezaka poko lela chaque Congo yeyo azo forcer batu bacha Pierre Tombali ya batu misusu mais pourquoi bango bazala mbongo Pierre Tombali écoutez combien papa Wemba patiki mbongo mais za monde ignorance ba mitema mabe basalisaka batu te to wana nazolo baba yebi ngam nazolo baba yakate o bayakate to obondela bango pete bientôt bi bakomi na bango prene pena kokufa ozoko ba age déjà kei ozoko ba biloko ba vivre to kolela bientôt bakomi na bango ba pene. On les la pour aller au mami Cécile papa Wemba. Son net bata kese personnel kin kese remenea. Jour kese rakufa bata kese ba bisanga ba ilo via kei. Mais jour papa Wemba kufa ba bisanga to comment un bi partout. Mais pourquoi pe bango pe ba kufa to que un bi partout. Donc eza mokili. Muto otika la libanga zate baza mitema mabebo otika bambongo bozona mokili. C'est ça, eza vérité. Donc la bango pourquoi na ba eza question bongo facile, eza difficulté. Vous comprenez? Ba ya kate, boziana. Non la monnaie était na mamba papa Wemba mais ma ça fait beaucoup ba kena baba yema na bazaiko. Tokei papa langa nyoka longo. Ba ya ka bango te na mamba fait beaucoup. Siko yo ebisangai. Fali poupa bayaka la bangote faire bayaka la bangote wera son bayaka la bangote siko to ndo bondela wala mama campagne te oyaka papa mazali mutu munene azali mutu mukete azali mutu munene jour papa mbaka embela wera 3 jours à Betenenter après ça ça fait beaucoup le cachete fait beaucoup la yembela ba image ezali mais pourquoi attends la messe à pas 30 minutes pour na papa Wemba bozo boya bozo na mino mitema mabe bo ko va mitema mabe bo ça ça rabatu te et aussi mabe te voilà. Là, on a na kanda, na kanda makasi babi donc ingratitude derrière ma ben, gratitude des gens condamnables donc na vie photo lingana eza passe mingi so côté la que papa Wemba zala ki musicien moko munene asalisa bato belé même mama tonye mobimba poto so ki l'autre otala que papa Wemba pe tomba ina place ba kunda ye donc mama langa so mon bakanga papa Wemba pa mindele papa Wemba salisa ba famille a bato belé ba koma pe batu aida bango te atal alali ala muki yo faut que des potos net okay lelo pe ba koma ba se sata bana papa Wemba c'est la vie mutema mabe eza babotama nango ozo ko misteni nango insister na mamba papa Wemba to na 5e édition do banga nzambe biso na binu nan azana ete wera ayaka te Jibe insistaka poisa idole papa Wemba son vivant azo apprécier veut beaucoup so nan nyokol ayaka nete veut bozi ayaka nete nan tabula écoute akufi déjà ta messa tabula bosala papa Madilu bosalango bidoyongo mais pourquoi et putain mama be boko kufa et bloko mokili bozwa boko tika ko bozonga zéro bolingo tolingana c'est ça ouais. Et ça passe mingi vraiment koyoka boye parce que so na moni na kiti na matonge na moni ba maman bazole la passe na mutema maman moko lobi na okokate na kokoloba te parce que na yoka passe pour na papa Wemba na nzimaka te so na tali Pierre Tomba ineti lelo niveau ezali vraiment et ça passe tous lingana vraiment to lingana ta mutu akufi binemi yango lelo boza isusu te boza suna binemi te parce que azali isusu te esengo ezali lelo muninga moko lelo naza boye no fona kende na cimetière na kiota la Pierre Tomba papa Wemba lelo na bongisi boye na tinda te équipe na ngai esala boye ki obongisa boye esala bien ba rancune eza bien te s'il te plaît maman la ngai au moniteur ngala bailo alobaka mingi mutoloko ya Koffi Olomide tala hommage à embela papa Wemba so tali nzembo na eza nzembo licho
et puis azu ba cassette ba kabolango ba la matonge mutu atindaka na babetaka ye pourquoi yo mowoy bilamba mowoy akufi nango yo ke tongsa na ma et pas mado kitoko na Chine et koki obete pantole bimi dongi ozo comprendre eza ba do tala image au mona azo chola avant na salon azo tala moni papa mba kufi na TV acho oh vraiment on les a trop sepe nango te do sepe nango te on les a licho et mutema mabe ozo comprendre yeba ko kufa toza batu eza mokini mutaza libanga na mokili azati eza pasi mingi vraiment ya olobeza mingi souci kana mutema donc lelo naza na matonge eza touché donc eza ko ba bota e la mokili susu donc eza pasi to sungana ba konza mboka donc so banze mo musuto yokaka lelo eza ba papa wemba tobinaka netinga penda banze mona bakila mo grosso wana na yoki yango lobi na yoki lobi petit rochero ayembi yango donc batu ba lela lobi souvenir à papa wemba. S'il vous plaît, papa wemba sali vive la musique en 1976 na 76 toi tu as quel âge? Voilà, botamité. Voilà, vive la musique pour le moment cause à 55 ans carrière de résistance, il y a vive la musique. Vous comprenez? Donc yebisanga ayemba combien a dika masse pour sauter banjemba papa wemba eza lokwa ba bêtise oza na tala mwasi na bana boko yokango eloko boko longo la chasser boko mela maya réside des zones non sauter ba donc eza mabe boto dike master papa wemba dika masse après ça biso idéologie mobile po ba ko kata souk ko lata bien moi eloko na poche bien nzele eloko ko tsambongo ezanga te so yem sa ba nzembe ba mise bele ba yemba ozo comprendre mai wetu mai ani do oza étouffé na moi sina bana lelo ba comme exigeant atuna papa azolo bani ozo comprendre to ko lebo mo la chasse ça c'est quoi ça ozo comprendre bozo éduquer master eza mabe ozo comprendre eza mabe la kanda makasi ko panzata caméra viens à doser qui ça battait pas donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission donc viens à moi dédicace européen ça va trouver ça paye numéro na ça moi c'est bon oui na pesa bala poto nyonso mbote o bazolanda ngai na réseau oyo suka na réseau oh bokeba la ba fort réseau batu batala rango te émergence One TV oh tu es ça donc caméra filma yesu yeyo mido Batikayo, vraiment bana poto bozo numéro, si un problème de vue à la musique, information chez Bailo Star 090 74 89 058 090 74 89 058 donc na opé sambote na batunanga Bruxelles, ya Bosco Boblé. Na bosante job on PC, na bosalité na Suisse. Jerry Kwangata, Apollinaire Mapota, na bosalité Hakim Prince de Lausanne. Didier Omolo, soto na Londres, Kulutu Mejo, Maele Junachete, Ige Mukeza, Bruce Mpangi, Bandeko Langa, Charlie Schengen, Bakola idéologie, soto na Panama. Donc, bino mobi parti à Sabe, petit chinois, papa m'a même poto, papa m'a sali sabat. Non, la mona misa la muka la lite a memi batu poto fele. Et ça avec intérêt. Bon, maman na osala beauté. Mais beaucoup la salle ba condition on a te. A lokota batu na foule ba koma batu. Mido, bodo filmer boyeba. Vraiment, na pesi Rachel, kolo terrasse oh mbote belé parce que Moussa les salama. Vraiment, donc ouais, j'y sais. Voilà, si so d'autres bo sanité, to dans la couloir mbadi akoko place histoire et banda. Bato ko sabinote banakin, manga ya danger. On veut beaucoup la ticket la bo sara la telle mata avion na keno ba mputu na zonga. Ozo comprendre? Oh lelo comme condition est belé. Donc to boy. Donc papa, maman, respect na bino, to respecter mo wei. To mona ba mise msusu en vie, azo fronter mo wei, ti na sa mabele. Oh, mais pourquoi? Et à passer. Bon monde entier, bon à la brancher, na scène oh, je qui toko et le vérité. Merci. OK, Mido, le grand caméraman. Oh filma yes. Na barabas. OK, merci.
Merci Balandi Emergence One TV. To comme il a souka donc. Merci Nabino donc na profiter pe kopé ça va mbote na ba onyo surtout ba zolanda biso partout dans le monde. Na pesi mbote na famille Kinzedi donc il a pesi mbote na famille oyanga moko famille Kinzedi mbote na bino na pesi mbote na yemoko mido tena ngengisanga ya bimisanga kitoko. Mbote na batunyo surtout donc mbote na bino mutunyo surtout azana besoin azwa dédicace na yepa ya chancela meta Kinzedi la petite cadette moi sanzela lino. So lingo so mbote na yo numéro ezawana. S'il vous plaît donc numéro nanga ezawana na pesi mbote na yemoko 52 donc Jonathan 52 donc na pesi mbote na yo 52 mbote na partout si ko za na Turquie babi les grands designers o alati sanga bimisanga kitoko na pesi mbote na 52 na profiter pe aussi ko pesa joyeux anniversaire à ma petite chérie Carmel Legrand donc joyeux anniversaire no babi une année ça s'est fête donc fêtez bien profitez bien Clovie na pesi mbote Nikia Laurel Nanouche na pesi mbote à ma maman chérie Zozo Kinzedi mbote na bino na lela bino fort. Bye bye. Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awawa et pas yande konanga mido. Awa bo manozo ma solo ya papa Hervé. Bo bandoro yoka tous les masolo politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya bo ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.